Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Salumu oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo nangai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans kama ndenge boza choqué ngape naza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge o eza kolobama à propos ya kombo nangai. Mais pour nabino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge zali et puis ba journaliste ba benginga de partout nazo sala yango pour nabino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime. Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Salumu oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo nangai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans kama ndenge boza choqué ngape naza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge o eza kolobama à propos ya kombo nangai. Mais pour nabino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge zali et puis ba journaliste ba benginga de partout nazo sala yango pour nabino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime. Un bon tonton Baresi Baza. Alors, dans le ma chaîne est belée, mais tout est là. Dans le baraté, mais le lobby parce que maintenant que la confirmation à ma Kamoué de Salama avec Baresi Baza TV, monte aujourd'hui. Pour s'abonner, abonnez-vous massivement parce que dans Baresi Baza TV, chaleur est là. On diminue mon douté, tonton Loulou. Autrement dit, Pierrot Nourmassi. Nicolas Nara, l'autre est là. Ça va péter. Péter, je vous dis. Un bon tonton Baresi Baza. Alors, dans le ma chaîne est belée, mais tout est là. Dans le baraté, mais le lobby parce que maintenant que la confirmation à ma Kamoué de Salama avec Baresi Baza TV, monte aujourd'hui. Pour s'abonner, abonnez-vous massivement parce que dans Baresi Baza TV, chaleur est là. On diminue mon douté, tonton Loulou. Autrement dit, Pierrot Nourmassi. Nicolas Nara, l'autre est là. Ça va péter. Péter, je vous dis. Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Salumu oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo nangai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans kama ndenge boza choqué ngape naza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge o eza kolobama à propos ya kombo nangai. Mais pour nabino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge zali et puis ba journaliste ba benginga de partout nazo sala yango pour nabino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime. Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Salumu oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo nangai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans kama ndenge boza choqué ngape naza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge o eza kolobama à propos ya kombo nangai. Mais pour nabino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge zali et puis ba journaliste ba benginga de partout nazo sala yango pour nabino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Baresi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à ma fanatique au Bolingangaï. Baresi Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Baresi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Baresi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plaire na savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Baresi Baza TV. Place bakomi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste.
ba télé surprise, il y a ba artiste, boandozwa, ba film congolais, il y a ba artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais la préféré n'a changé comme à Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV, mais zéro bêtise les akuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh, bon, on a papa, maman, les qui banent dans le salon. Tout bon abiso Barési Baza TV. Bon ça les RT. Barési Baza TV, bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, ba théâtre congolais, ba film congolais au Bourgogne zongo en bonne et difforme car à la katia. Barési Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo poyo ki sango. Partagez sango. Yo poyo ki sango partagez sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barési Baza TV, ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Voilà. Yassikaye, exemple de télévision et boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup Naba Fanatiko Bolingangai. Barési Baza TV. Donc bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Boandozo kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Maman, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire na ngai. Oh lingara musala na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on ba gag. Ba télé-réalité y a ba artiste. Ba vie réelle y a ba artiste. Ba télé surprise y a ba artiste. Boandozwa. Ba film congolais y a ba artiste. Donc ils ont zéro bêtise mais la préféré n'a changé comme à Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise les akuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon nous avons un film éducatif. Oh bon on a papa maman les qui banent dans le salon. Tout bon abiso Barési Baza TV. Bon ça les RT. Barési Baza TV, bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino actualité, ba théâtre congolais, ba film congolais au Bourgogne zongo en bonne et difforme car à la katia. Barési Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo poyo ki sango, partagez sango. Yo poyo ki sango, partagez sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mambang boki s'abonner pe ni a Barési Baza TV, ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Voilà. Yassikaye, exemple de télévision et boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup Naba Fanatiko Bolingangai. Barési Baza TV. Donc bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens.
kuna boandozo kaka ba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo solo na saleli bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh, c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh, lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon notamment papa maman les qui bana na salon. Tout bon abiso Barezi Baza TV. Bon ça les RT. Barezi Baza TV, Bébé TV, Barezi Baza TV, chaîne YouTube, nabino bino, actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme, car à la Katia, Barezi Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo poyo ki sango. Partager sango. Yo poyo ki sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple la télévision, boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffuseur ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffuseur ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barezi Baza TV, ya Sikaye. Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Un bon tonton. Tonton Barezi Baza. Alors, dans le ma chaîne est belée, mais tout est là. Dans le baraté, mais les gens dans le parce que maintenant que c'est la confirmation à ma Kamoué de Salama avec Barezi Baza TV, monte aujourd'hui. Pour s'abonner, abonnez-vous massivement parce que dans Barezi Baza TV, chaleur est là. On diminue mon douté, tonton Loulou. Autrement dit, Pierrot Nomasi. Nicolas n'a l'autre là. Ça va péter. Péter, je vous dis. Un bon tonton, tonton Barezi Baza. Alors, dans le ma chaîne est belée, mais tout est là. Dans le baraté, mais les gens dans le parce que maintenant que c'est la confirmation à ma Kamoué de Salama avec Barezi Baza TV, monte aujourd'hui. Pour s'abonner, abonnez-vous massivement parce que dans Barezi Baza TV, chaleur est là. On diminue mon douté, tonton Loulou. Autrement dit, Pierrot Nomasi. Nicolas n'a l'autre là. Ça va péter. Pété, je vous dis. Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Saloum oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo nangai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans quand ndenge boza choqué ngape naza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge au eza kolobama à propos ya kombo nangai. Mais pona bino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge ezali et puis ba journaliste ba benginga de partout nazo sala yango pona bino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime. Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Saloum oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo nangai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans quand ndenge boza choqué ngape naza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge au eza kolobama à propos ya kombo nangai. Mais pona bino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge ezali et puis ba journaliste ba benginga de partout nazo sala yango pona bino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime.
Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Salumu oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo na ngai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans quand ndenge boza choqué ngapenaza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge o eza kolobama à propos ya kombo na ngai. Mais pona bino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge zali et puis ba journaliste ba bengi nga de partout nazo sala yango pona bino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime. Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Salumu oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo na ngai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans quand ndenge boza choqué ngapenaza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge o eza kolobama à propos ya kombo na ngai. Mais pona bino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge zali et puis ba journaliste ba bengi nga de partout nazo sala yango pona bino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime. Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Salumu oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo na ngai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans quand ndenge boza choqué ngapenaza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge o eza kolobama à propos ya kombo na ngai. Mais pona bino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge zali et puis ba journaliste ba bengi nga de partout nazo sala yango pona bino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime. Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Salumu oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo na ngai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans quand ndenge boza choqué ngapenaza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge o eza kolobama à propos ya kombo na ngai. Mais pona bino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge zali et puis ba journaliste ba bengi nga de partout nazo sala yango pona bino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime. Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Salumu oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo na ngai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans quand ndenge boza choqué ngapenaza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge o eza kolobama à propos ya kombo na ngai. Mais pona bino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge zali et puis ba journaliste ba bengi nga de partout nazo sala yango pona bino. Merci beaucoup, et je vous aime. Mbote mingi na bana Kinshasa pe Congo mobimba na ba amoureux ya culture na biso congolaise. Ici Elise Salumu oyo scandale et salemi na réseaux sociaux na photo pe kombo na ngai par rapport ya lisolo ya la fille du serpent. Ya kolobeza ibelete parce que là je suis choquée. Mes fans quand ndenge boza choqué ngapenaza vraiment choqué et puis abattu par rapport ya mensonge o eza kolobama à propos ya kombo na ngai. Mais pona bino ndenge bo sengi ngai na éclaircir likam ndenge zali et puis ba journaliste ba bengi nga de partout nazo sala yango pona bino. Merci beaucoup, dans 2 jours la star va parler. Merci beaucoup et je vous aime.